Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bana na nzambe na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Ezanga bino se Rebeka na ye lisusu na partage na bino oyo molimo mosantu ate kati nanga ekozala molimo nde muto omemanga soki ekozala témoignage na enseignement ndenge nzambe akosunga bino. Donc mosusu kozala na makasi nanga moko ekende témoignage tisuka mais molimo mosantu akoko ede biso pe apesi biso enseignement po esunga biso susia molimo mosantu biso nyonso tomona bolamu na nzambe. Oui, témoignage ya Sœur Rebeka oyoki, mais faut yebaki Sœur Rebeka saki ndenge nini po azwa délivrance. Amen. C'est ça. Tobondeli totika ta o na molimo mosantu bonde na kombo na Yesu Masia. Yawe nzamba bomoi na tiki moma o na maboko na yo lokumu ezongela yo Jésus de Nazareth. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, obongi na lokumu obongi na kembo Seigneur. Pambolama le Dieu tout-puissant. Oza malamu mingi na lingi na mona yo na pokwa lelo na bomoi na nga pe na bandeko bakolanda émission oyo Seigneur okorde biso na tango oyo nzamba bolamu. Nzamba makoki ezanga ndelo ozali nzambe. Okokani na moto te moto takokai na yo le créateur de toutes choses mokonzi ya l'univers. Yawe nzambe molimo mosantu nga na yebi nanga koloba te na yebisa yo. Pe na yebi nange loko te me yo nzambe yo saka na bavazi oyo ezaka disponible. Ya kosala na nga ya kokommunike na libota na yo. Kimia na yo ezala partage na bango nzambe. Bayoka yo nzambe koloba Seigneur. Po yo lobaka bato bakomona okati na biso. Tika to mimonisa po toza na nga. Bato bamona yo bayoka nde yo. Bayebaki likanisi no eza nini. Na kombo na Yesu Masia na tiki momo na maboko na yo. Makila na yo bomba biso. Molimo no azwa kontrole ya nyonso. Na tiki Seigneur bayeba kolanda na sima. Bamona yo na video yo. Na kombo na Yesu pe bazala edife. Soni na nga lokumu na yo. Kembo ezongela yo tobi amen. Nzamba lola pambola bino libota na Sion. Bana ya papa na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Nzamba za malamu mingi, nzamba za bolingo mingi. Vraiment na bomoi na ngai nazokumisaka nzambe. Poso lelo na biki na zabu eza bolamu nzambe. Pe na lobaka na bino chaque fois so na bima mo elongi pe sa ba cicatrice boye ezalaka bolamu nzambe. Po Sœur Rebeka azalaki mutu ya bitumba ya jete. Mutu ya bitumba ya jete. 6 heures na de na balabala. Comme nazalaka na nga kosuba na ndako. So de na lamuki de tongo wana na niki badra na nga masuba na tie na bisinga bilamba. Ngai wana tula musu azaza. Na kebi tambola na ngai. China kozunga. To bamela baninga bamela ti. Nga bado mela chite donc ti na nga kutu so bando sa nde nini. Donc ba era na nyonso kutanela kanga na balabala. Donc na tambola lokola muta koluka banyongo. Donc c'est ça. Nazalaka na petit chéri na nga moko wana à l'époque nazo vivre na ye. Tellement tombola bana mike na ki chéri yango mwana ngo pe moke pe ye pe mobulu susu ya basi. Omona kutu 5 heures wana to 6 heures wana nga na oke luka bandako na bango ko kende betela bango ba porte ba mama na bango ko betela bango ba porte. Donc ba kebisa bana na bango so ba yoki te. Donc ozala mabe. Pe ezalaki mabe ko bwaka bana batu na ba terrasse ko tindika bana batu. Nde omoni pe ba kasho ba container ezalaki pe na porte ya ngai omona ba nieti kanga ba kraka so ba ekanga pa ba sodo omona ba kanga ba kraka kaka buna sima ngai wana na bazoki na ngai. Donc nzamba za nzamba motema malamu. Nzambe ya motema malamu nde nalobaka na bino mokona nga nakende makala Dieu m'a fait du bien. Nzamba salanga bolamu mama na Rebeka pe akutana na ngai. Nzamba sali grâce que moi mama wana sepela na ngai. Oza bien mais pourquoi okende makala na betele lisolo na expliquer pe bien. Po bapota wana utazokisaka ezaki moninga na nga. Mais nzambe asalaki nga bolamu pe na nzela ya mama wana pa bota pe ka mwana moko neti mama na nga tikala na nga moko pe mwana ni pe kombo Rebeka nga pe Rebeka
en tout cas mama nakibetela mwana lisolo nde nabetela bino etushaki mama na ye mama nasaki nyonso mpo tokima kima na kankokolo donc nakola babisika moko donki tala kaka bakankokolo bakaseta bamasina donc yango moni ke Dieu m'a fait du bien nalobaka nzambe asalinga bolamu asalinga vraiment grâce ya koyeba ye na profondeur mpe kokutana na ye eza grâce ngolo asala ngai ya komona ye nzambe motema malamu vraiment mpo na ngai nzambe aza nzambe ya motema malamu amen. Eloko nini nalingi naloba ndeni ise Rebeka azwa délivrance oui nga naluki délivrance mingi nga moko so boyebi te na bagene nga moko ya ba 7 jours à sec wana napamboli papa Timothée na siège na Ngola azalaki kokotisa nga bagene ya jete nsala 7 jours à sec omona oyebo ya lection délivrance mais babiso ki ba missionnaire bazo occupé mais ezalaki jour à rendez-vous lection délivrance biso mama Rebeka zongaka na ndako mwana lection délivrance eza te yeba 7 jours à sec omelaka mai te oliaka te sikoyo omelaka même mai te nazoloba sikoyo ye olembi olobi lelo eza fin na ngai mais okomi wana mosala nzambe abizonga donc ntongo ozozonga wana olembi olobi nzambe ngai de natosi 7 jours na ngai sec mais ye nde alekisi nga délivrance te nameli mai jus mpe moke nameli lobi na wana keleka délivrance atuni nga eske to nazongisaki yo lobi omelaki mai ngabi namelaki mai namelai mpe jus konga moto oloba nga abombaka na nga te nabi namelaki mai namelai na jus abi bon ça veut dire moyen na lection délivrance eza te zonga bandela gene lisusu ya mokolo moko ya sec po attraper parce que désobéissance nga yebisaki ozonga me nayebisaki okomela mai te ozomona nde nazongaki nasalaki mpe bongo ezalaki bongo bagene mosusu ezalaki provoqué par ngai moko ozomona bakotisi ngai te ngai moko nabi te na kosala 3 jours ya sec donc nzambe akangola nga nde eza bagene oyo nga mona nde koprovoke mpe ebande komema lobiko na bomoi na nga meme gene oyo puku abima na niawo abima ezala gene ya ngai moko ya 3 jours ya sec ya koluka elongi na nzambe ozomona bazotinda yo mpe yo moko ozomisalisa makasi mpona ozwa lobiko wi eza na baka mosusu esalama na bomoi na biso badelivrance nango eza badelivrance ya baje te onga akoka agene te onga nde na mpo milimo mosusu ebimaka na gene priere soki oyebi te ozomona mutu mosusu okuti okozala na gene oza silence mpena boye oloba no eloko te mwana gene me nzambe asali nini abikisi yo koloba pe te silence ka gene ya silence osambeli te movandi na gene mpe ka nzambe abikisi yo ozomona eza bongo donc bagene mosusu eda biso mpona défense na kamwe lelo oyo bato baboyi gene ya kokanga nzala oyo eza gene moko ka okangi nzala eza na wana nini te me nayebi te jésus gene asalaki kolia oyo jésus abandaki kosala jésus azolia parce que bino moko na bible bozoloba biso toza comme lui nayebi te gene oyo moïse asalaki na oyo nzambe moko asalaki ezalaki bande kolia nayebi te eza kuta apôtre Paul banguna na ye basala gene baloba bakolia te bakomela te ozomona mpona niti jour Paul akosani akokufa na monde ténèbre même bandoki mpe basala bagene nga deja namona ndoki ao génie vraiment ndoki mpe agenaka po atteindre but ya likambo na ye navandi mingi me navandi na bato ya mabe ozomona comme bafungolaka porte na vi na nga nakutanaka na bato ya mabe bagenaka mpe tala mama oyo alongolanga na nzela na nga malamu atianga na nzela mabe wana donc mama wana mpe agenaka tozalaki biso nyonso wana na ministère ye mpe ozwa gene ye mpe azwi nde na bandaki koloba na bino na baeglize nyonso bato ya malamu baza bato mpe ya mabe bazali so boyebi te na eglize nyonso meme eglize oyo ndoki ya basatana kuna donc bana nzambe bazali bao bazosambela na kati ya ignorance bana nzambe mpe baza ozomona eza bongo partout nzambe aza satana alingaka mpe kaka azala wana ozomona mpo baninga bazwa délivrance te bato babika te bolamu na ye ndenge nini se Rebeka azwa lisusu oyo délivrance ya vi na ye nazalaki déterminé nabika ngai
moni nde na bete bino nazala bato mosusu na senga nanga babolimbisi na confessa me bango na motema na boko mbaba ndoki ayebi ke so alimbisi nga vi nange efungwama ye fwa nie etika motema na ye doki akanga ngo lizita nga na bonga te nzoka baeshue na bango kaka ozomona baeshue na bango kaka mpo nzambe alongi na ye kaka na bimi molongi donc eza bongo nzambe asali ngai su bolamu délivrance oyo nga na olobaki servante paula ayeki kosunga nga aye kosunga nga na délivrance oyo ya don spirituel oyo ezalaka kati na ngai nayebi te so bocomprendre vi na ngai selo mabe na nga oyo nasala na makambo ya mabe oyo nasala ezala basala ya nzambe oyo basunga nga comme bapapa Silas comme bapapa Timote baedanga makasi bamama Lidi na ministère ya komba nazalaka na fermissement mama Lidi na classe na ye ya fermissement donc bango nde basungi nga na délivrance même na bandako nazali kovanda bakolo ndako wana losambo kaka na nga mpe naki déterminé donc bato basungi ngai oui nazwi délivrance basala ya nzambe oui bakoti nga bagene balandeli nga nazwi délivrance mais servante na ye aye parce que na kati na nge eloko ya nzambe ezalaki ke nasalela nzambe moni kosala ya nzambe oyo tokosala ya nzambe eza oyo te bomono na témoignage towana na témoignage makambo eza ebele oyo nzambe akosala na ngai omoni ye moko nzambe alaka nga nga na namonanga kutu eloko te oyo alaka nga mais lokola alobaki témoignage repentance donc biso nyonso tobwaka mikuna na repentance tomipetola même nzambe azoyebisa Moïse yebisa bana Israel bamipetola donc nde toza biso nyonso tomipetola mpona badon spirituel tomipetola ozomona nayebi te voi na ngai eza na nse na mati ya base yango donc emata kaka donc eyinda kaka donc c'était ça omoni fuko tomipetola même mpo tokutana na molimo mosantu yango tokende na etage ya masumu te mutu nyonso ayebi avivaka vie ekobo kata na yo lisumu ekokobo ekomemo na liwa kata na yo ekobo o deja na mesisa ye kata eloni okata te meme bana tokataka bango mabele kata donc c'était ça nzambe alola asunga bino vraiment bodomine likolo ya masumu bodomine likolo ya basentiment wana ememaka bino na liwa ezomema biso na liwa eza kaka te nde babible elobaka salaire du péché c'est la mort mort wana yo so okanisaka nde okufa bakundi oyo batio na mabele non salaire du péché c'est la mort tala bavi oyo ndenge tomemi yango na nzela masumu na kati ya bekobo na impudicité liwa ekoti wapi liwa ekoti na badon spirituel na biso liwa ekoti mutu mosusu omona na banda kolota makasi ngai alota alisu te nazalaka komona makasi nga amona alisu te na banda koyoka nazalaka sensible na ekuti ya molimo mosantu me nayokaki lisusu te bozomona esika tokotisi liwa na bomoi na biso nayebaka te so liwa yo nde ozala na ozokanisa liwa wapi salaire du péché c'est la mort donc mokolo soka nde okufa te kufa mosusu eza deja vie na yo ndenge eza na kufa ozovivre échec ozovivre liwa na kati na yo ozomona fubo moyo ekota na vie na yo ye ayaki mpo apesa vie vie eza makambo mpe eza kati no makambo wana mpe sekwa ozozwa vie obiki na maladi miso na molimo ekufaki efungwami bilamba bakanga na mwindo elongwe donc molili elongwe elamba malédiction elongwe bomoi ekomi okota na vie no bafuye ya saint esprit ekomi kokota kokola na bomoi na yo bambuma oyo ezalaki bafuye ezalaki mobesu ekomi mpe kotela na bomoi na yo ozomona c'était ça tolongwa na vie ya masumu tolongwa na vie ya masumu bandeko hypocrisie ekomemela biso pasi omoni ngai azalaki na nga chrétien hypocrite ngai azalaki na nga chrétien mais hypocrite omoni ndok ememeli nga kufa efongoleli nga baporte bato ya mabe baye basali nga mabe omoni to deya baconduire yo na chemin mabe liwa yango wana ozomona lelo bavandi na bamboka na bango kuna na ngola me ngai naosibir baconséquence me mpona ningamo mpe nasedaki na lisumu somona nasedaki na lisumu wi okokokweyisa lelo mwana na nzambe pa okwei me ekomi ya kokwea chaque jour ndenge nga na bandeki kokwea ata yo moko quelle sorcellerie ozomona nga nakuta na bato mosusu nde na banda olala nga na bafoire bafikini nanda olala kuna baconcert bawera bana bakikole wera babeta wapi naza na nga na baconcert wana bandeko nazoyebisa bino eloko moko yo omoni li problème bozolinga nde bopesa basala nzamba bato pasi so boyeba te
bolinga bopesa ba servante de Dieu abatu pasi bolinga oyeba te mutu alinga luka délivrance faut azala déterminé même musique ya mokili oyo tolobaka musique ya mokili biso nyo towana mokinde boloba bango baza wapi toyaka na mokili oyo mais bana na nzambe baa na makambo oyo esengeli bango bayoka so bozoyeba te bana na nzambe baza déterminé koyoka kaka oyo ezopesa nzambe lokumu ozomona même ata babisika mosusu ngana lelo na comprendre ke ndeti bato beye bakoma komipesa makasi na batéâtre première deuxième troisième quatrième ozomipesa makasi mais ezoédifio na eloko te ozomona faut telemisa vi ya bonzambe kati na vie de prière tanga bible bandeko na nga botanga bible efongola miso na bino ya molimo donc nzambe asunga bino vraiment bolongo na distraction bokota parce que temps eza mpe mabe temps eza mabe moko mosusu na bima na fikini butu nazwa kozonga ndako parce que moni tanke déjà esprit mabe ezali kati na nga na bande kotambola na bana omona moni nde na mokie boye na mokie ngai na monene te na mokie wana misu kamela lakisa taya na mokie siko nde na mokie boye bozonga siko à l'époque lelo kutu na mère de 5 enfants nazwi mwa nzoto taye ezwi mwa mosuni donc sikoyo à l'époque wana nazalaki na santé nini mais nazalaki na kati na ngai esprit mabe ezalaki ovanda kati na nga na banda omona lokola na munene lokola na mulai yango bomonaka excuse moi yango bomonaka balobaka mwana aza na ndoki abangaka bamikolo te boyokaka yango te mwana aza na ndoki abangaka bamikolo te so omoni mwana moke ofinga mikolo seki aza na misala mabe bolobaka yango ozomona donc kati na nga lokola esprit mabe ezalaki kobanga te nabangaka te bandeko na nga nabangaka te parce que ye moko déjà aza démon aobanga nini esprit mabe ozomona molimo mabe aza déjà ndoki aza démon aobanga nini ye moto azotambusa nzoto azogide mpo molimo mosantu soki aomema yo te molimo nini ezomema yo fo yeba sikoyo ozomona omwana abima fikini wana butu me navandaka na masina kuna na se bandeko na ngai to mosuku eza te nga moko bandeko nazoya kakala na oya boye moni bandoki na butu bakutana ndeni okomona bango nyonso baza na forme ya mbwa ozomona babongwani bambwa basangani mosu na lopango moko bavandi réunion nga nakutana bwango bongo nazoya pena nakutani mpe oyo batelemi na quartier bazingami wana bambwa talebele nga mpe na oya mama nzela na nga mpe ka nzela bango baza oma nga mpe talinga te nga mpe nayebi ke oyo baza bambwa te baza bato na kobanga te mpo na molimo deja eza kati na nga de bayebani de ya bandoki na bandoki ozomona nga oza ndoki na ndoki te na ndoki te oya ndoki ekosi nga kuta ata témoignage nde baloba na nga lobi eko balukela nga lobi so nzambe atombolo bayokango ndo bakanga na bango soni na nga lokumu ya Jésus nzambe aloba moto akoperdre mpo na ye nzambe akozongisela ye soni na biso lokumu ya nzambe so ekobalukela ngai ye bakoloba bafingo ndoki bafinga na bango bonga kuna na somo te mutu bakanga ye wana moyibi libala ekufa likolo ya moyibi na yoka somo so bakanga ndoki donc bafunga c'est l'essentiel c'est ça l'essentiel donc bana na nzambe nde babika misu na bango efongwama baluka délivrance bazwa lobiko so de nasali mosala na nga papa tindaki nga témoignage baluka po sikoyo baofinga na bango nga te baofinga kaka so nzambe asaleli nga donc c'était ça fu mpe bafinga biso mpona totambola nzela mona sata te bao batambola na nzambe basatandre ke oyela bango ndongo donc ekoyelanga ndongo me na mesana ya mambo bango na ozela yango mpe ya parce que mo alobe na nga ekokoma kaka parce que ekomela ye ozomona bobanga te bozande mayele vie de prière nde bosambela ata bakabolika bino baboyinga na bino bebino kuna koto bozata satana mena nichala bosambelaka na bandako botika prière te repentance botika te bosambelaka bosambela mpo nzambe alobe na biso bamisu bakokanga biso na baprison ye namona moko mosusu nalali na bosani te ya na bosani te moko mosusu nalala na loti bakangi biso na baprison ya bamboka oyo sikoyo nga na kati ya prison telefone charger eza te kutu bokocharge na ni cour eza te nayebi te soki ekokomaka nzambe alakisanga na ye na ndoto na baprison ya bato mosusu bakota boloko moni ata nakoti boloko nozolanda mpona yesu oyo bakwakulinga babwakanga na boloko yo esika otikali repentance kotika te vie de prière kotika te kolemba te parce que biso nyonso bepreuve koyela biso mais to na molimo tozala moko mpo tokokende lola ozoyoka
kokabwana na losambo te ata makambo ezosimba te yango na le seul héritage na yo zala femme de fée mwasi ya mabondeli kokabwana na vie ya repentance te parce que toza bana na nzambe fu tosala attention take toa na mokili oyo bapense eyelaka biso tosumuka na bapense tosumuka na bapense bitumba mosusu eyela biso na bapense folonga yango ozomona bozala makasi bozala molende hébreu ezoloba na biso bozala molende bokanga motema ntina suka ngai azalaka kolela mingi me nzambe azoyebisa ngai bato botangaka na bible wana bamona mpe bapasi bakanga motema bino mpe bokanga motema ntina suka ozomona c'était ça ata topanzani parce que mbongo ezoya toyebi te elobi mama Adeline toyebi te so na batelefone na biso oyo tokozala lisu na bacharge toyebi na biso te sokore kozala to mosusu tobanda komona na badelesage ozomona na lobi bien bongo donc na delesage donc tomona na badelesage na bandela mingi te yokima ozomona me bisika bozali bopelisa moto pendant ke toza nanu bopelisa moto bozala bafemme de fée bozala makoki ya kosambela bino moko bozala makasi kaka kosambela na baeglise te bozala makasi ya kosambela bandako ta ndeti ngabuto ya 2h toke 3h na kati prière kokata tobanda 23h na bino no na kati kokata mpona nini nasala video apres na otaso na osala moko so mibale na lisungi ya Saint-Esprit comme kimi eza na ndako ozomona donc bozala basi ya mabondeli to moninga likolo ya bagenie na ngai nabakisa bapongi na ngai ozomona bagenie ekoka te nabakisa bapongi na ngai nazwi pongi na genie na tieli ye libunza nalalaka lisusu te nayeba te na pongi yango mpe kenda mpe eza na moi nalalaka na ngai te tuna molimo mosanto ya biso oyo na moi nalalaka ebele kana misalisaka makasi ata 20h 21h nalala ata 2h du temps nde bomona nga boye me mtana nyonso napesa na ngai mpo aloba bolalaka mpo anini mpo ani bolalaka siko banguna na nga baobundisaka bakota basimitiere bato baoluka bakei kofundanga na bima muta liboma na poto awa eske nga na muta liboma balinga bakomisa muta liboma eza bato balinga babotolanga bana basangani sikoyo mpo basalanga kaka mabe nalela nadoka sikoyo ngai nakelala pongi bazwanga te na pongi donc moto kitakitanga na bango moto epela badebo bazika boyoki bopelisa moto tozongi nazongi bolobi te ya sisa apense te ya tikaka turo molimo mosantu moi malembe lisungi ya molimo mosantu etalisa malobi mpe na kotika koningana kobouge na ko mpe shalom peuple de Dieu oyoki bobondela nde mpo na nga mpe mingi o servante na biso Seigneur mobulu abujaka mingi donc bondela mpona ngai mpe nazoya nauti fiki nakuta ye na bango mpe donc esprit oyo mpe eza kati na ngai donc ngai nazala kwa moto ya makasi nayebi te nzambe eloko neyebanda oza kati na ngai nde ngai ye mo aloba molimo mabe nazalaka lokwa moto mo na vimba na kati natonda nabangaka eloko te mama elanga butu elanga ndongo nabangaka te siko nabanga nanga bandoki te siko nayekutana na bango yaya na réunion na bango nga nazoya pena na bomoto nga moko ebi natali nsima nga moko natali mpanzi gauche droite nga moko bango mpe baotala nga boye mpo baa bato me baza na bambwa baotala nga kaka boye oyebi mpe ya na ye mpe ko na ye koyaya nakoti wana naleki bango mpe nakei na bango mpe babi oyo mpenza na kati na ye bomo mpe bamoni oyo eza kati na babi mpe yo mpe azangi ndoki te oyo naleki bango nakei ozomona nzambe alola na bafami na biso na bato babimelaka biso na bato babundisaka biso bazwaka image nini fo yoyeba neti nga moto abanda oyela ngai wana abombamaka na mbwa babombamaka na bangulu ozomona bazwaka forme ya bangulu forme ya mbwa na ye mokuta kamwe bakamwe nde na détecta bango na bomoto sikoyo boye ngai nayebisa bango sikoyo vérité tanga nabenga bango mpe na vérité nabenga moko na telefone nayebisi alo ntongo oyaka nayebi yo namonaka yo eza yo abi na Rebeka nalimbisi yo ngai abi we abi koyebisa inteli wana te parceke aza na makoki ya kolia yo ozoyoka ngai na viva makambo wana boye kebako makambo oyo oza nango koyiloba bango mpa na ye te mpo ye aza na makoki ya kolia yo nzoka mokonzi na butu nzambe mpaka etalisa nga ye nde mokati makambo lelo toa mayele ya membre ya famille ozoloba moko wana ye nde mokati makambo na butu ozomona nzambe akomotalisa nga bavanda bato misato bavandelanga na vie nani avandela yo
vino ebonga te ozolela nani avandelo naza na pense na ngai ye molimo mosantu arapele nga mpe place oyo naza wana ndeni naluka délivrance tozonga na rapele ngai. Donc ozomona nani avandela yo bosiporte ngai ozomona moteki malala moteki nateka biloko ebele siko nde nazalaka molimo bitambusatambusa biloko ozomona siko na bonzambe nzambe osalela yango kaka ozomona ozwi mais l'essentiel esonga peuple de Dieu l'essentiel tosilisaka nde pensé ya yango wana nde problème na ngai naza na problème wana mais nzambe oyo azosunga ngai osunga ngai. Amen. Nebi ke boko comprendre nga nani avandela yo na vie neti bino bato bovandela na vie boza mibale na famille na nga bato botia 3 kitu wana bango mpe baolanda bavideo mpo baza babone bakanga bafoto na nga batindeli nga bafinga ndoki moni mwene naloba boye bango bakangi foto tek bakomi na sana ndoki bazwi batinde nga na WhatsApp bayebi ke ekoma moni ekomela bango bafinga nga ndoki donc c'était ça na bande koloba bavandela nga moko nde aza moko oyo nazwaki oyo bagidanga mabe wana donc bavandela nga na vie badétruire nga nzambe moto alakisa baosala baprojet mais ekorealize te ti bakoma osala nga bamenace baluka motu moko boye ya mobali afingaka bato boye na internet boyebi asalela nzambe me afingaka baservante afingaka basali donc azoluka kota contact na ye mpo asala nini afinga nga be aotikanga kimia te na kosambo omoni mais donc biso mo déjà tomisambwela soni na biso lokumu ya Jésus. Donc nzambe oyo alakisa yo état d'âme ya bato baza pembeni na yo bao batore yo mpo ozwa makasi osala délivrance soki ka oyebi bato wana olongi bitumba parce que bana otanga bango mpe na kombo donc bango baoluka batoka ko na kombo no yo mpe otanga bango na kombo na bokomi sikoyo guerre à la guerre ozomona okolonga bitumba parce que nzambe aza na ngambo na yo ndeni ser Rebeka azwa délivrance oyo ser Paola aye kosunga nga na tant que servante de Dieu bato mosusu baza na don lokola bapasi elekaki na vi na nga kondima na nga ezalaki lisusu te kondima na nga ezalaki lisusu te na mokili eza na bato oyo bakomunikaka bato foi kondima baza nango ebele bango bakabola na nzela na boso okutani na yo bozosambela nzambe abandi azokontamine nde to bamoto apesaka oyo aza nango bolobaka bongo moto akopesa oyo aza nango nde servante na yaka pembeni na nga mpona likabo oyo eza kati na nga lelo bomonanga nde na bomoni boye nde mpe aprofetiza makambo kutu ya loba nanu kutu tosalela eza tokoza kutu ota pene te ya bino bosatendre ke Dieu m'a fait du bien na oyo ya bongisi liboso na nga aza nzambe ozomona soki ya solo na otambola na kobanga ye na komona bolamu na ye parce que nzambe azoloba na David na Salomo soki okotambola ndenge papa na atambolaki na bapa na ye na kobanga ye nganga ndenge papa na asalaki ngai na osani na ozala na yo na opambola yo so natamboli na kobanga ye na crainte na ye nekobo te na mibali ya bato te nazongeli via masumu na ngai te donc esala nzambe bien mpona nini mpona komi sikoyo déterminé na respecte na banga nzambe wana moni batutaka tolo te toza bato kotuta tolo te mais senga nde lisungi ya molimo mosantu akamba yo okwesama lisusu te ndenge okwesami mpo via potopoto deja nasali nayebisi bino nasali vi nyonso oyo bato basalaka nasali na nga sikoyo nazomona eloko susu te na kosala parceke ememeli nga liwa mpe ememeli nga échec na vie na vivre baconséquence ya mabe so lelo na bomoni nga boye parceke nzambe abongisi ngai soki nayebisa bino bapreuve wana so natieli bino yango na nde nakomaki boba te oyo mpe ye te nde mpe nazalaka boye nano nazongi nde nazalaka mpe te donc nzambe aza nzambe aosala malembe petit à petit yango moni apesaki nga promesse ya 2020 okobonga na yo ozomona c'est ça mpo nzambe aza nzambe ya bikamwa nzambe motema malamu alongolaka soni ozomona nazalaki wapi molimo mosantu ya kosunga ngai awa ozomona repentance sincère nazalaki wana te me nayebi na koatrape ngo na lisungi ya molimo mosantu na repentance sincère nde tozosala barepentance boye tozoluka nde elongi na ye na bosolo ya koya kofungolela biso makambo ebombama soki otiki via masumu tosa ye merci Saint-Esprit omoni molimo mosantu azongisi nga na bandai koluka
azongisinga. Oui, ton servante n'est pas là, ayaki pembe nanga, abandé ko sunganga, ezalaki matata vraiment, abandé ko benga ye, ko finga ye, ko kendo bundisa ye, ko kendo ko kebisa ye. C'était ça pour alonga kaka na nzela nanga. Njoka ya yaki na prophétie oyo, ezalaki mabomba mi na nzambe. Petonga pesinga ngwa obisele moma mama Rebeka fotelema na losambo to bondela, po nzamba kokisa makambo ya lobi na vina yo. Nde tokomaki kobondela bandeko tobondela na ntango nyonso. Nakomaki kopekisa mamusu na oyoka pete ozomona na oyoka te me nafutaki bakonsekansi na nga azalaki kobenga na nga bino bato bosala baje na badelivrance. Amen, peuple de Dieu. Ozo comprendre na vie soko lingo luka délivrance osimba délivrance ezala déterminé. Bino bosaka nde na délivrance. Boyoka ke naza na processus ya délivrance na nga bosala baje. Il y a délivrance et de délivrance. Il y a onga na oloba. Nga kutuko soko yepa na ngai. O mama Rebeka ede ngai. Nabika bola mwanzambe pende nga salela kiyo. Soka na lobi to sala bo oboyi kaka ndengo ngo s'impose wana na tiki yo. Ami pesa pasi na yote parce que bato baze belé ba oluka lobiko. Nga na linga memo boyo lobi te. Na to sa te ndenge lobi wana. Nga na lingi to sala boyi. Comme yo mutu yo olingi to sala boyi. Ça veut dire des choses na clé na ya délivrance na local lobiko na yo moko. J'étais avec Paola et na France ndeni na se retrouver ndeni. Nazaki na Paola. Ya na passage simple. Ezomon. Nazaki na Paola. Muko mususu na vandika la bia suke kominga saite na kanga mesh. Na ti mesh na nga ekai. Comme to benga na emo na video, na benge na video boya atunga o ti mesh poani. Ozokanga abo tie mesh pona nini. Il fallait pas yo tia mesh na mutu na yo. Azana bomo servante de Dieu. Abo il fallait pas tia mesh na mutu na mama Rebeka comme benge to benga na ba mama. Mama Rebeka moninga nde nazabo. Satana ta ye akuta ngane loko moko ya yete na nzoto na nga. Ozomona na aza atikala naturel. Alobi na zane loko satana te na nzoto na nga. Mais yo ozoluka délivrance pour ani otie meshi na mutu. Parce que ozoluka lobiko. Mama, mwana mwasi wana. Servante de Dieu wana. Tongo azoloba na nga. Nga po na nga tabenga nga mama Rebeka. Pa na nga yende yaya, yende mama. Aza témoin kufate un jour a rosale ya nzambe puissant na mokilo po batu ya ko délivrer. Ba ande somo. Zomo batu ya minene bokasa na mokilo bakufa te baza. Zamba chaba ona nzela ne yene mto ya misaba o Yesu pe batu boye baki yazana azanza biton batu na ba o témoigner ba bisu bakufa te bazali. Ozomona akenda ko kevi ko bimisa ba sali ya nzambe ska bakangama. Ozomona na ba prison kenda ko bimisa bango ba dona bango na nzela ne zwaka forme sekwi. Ozomona mi avanda ngumba bomba ba. Ozomona batu basali na mokili bazala nguya molimo mosantu. So mato zubola mwanzambe pa mama lobaka bapesi o message po moninga passé lobaka boliko bomba ba via bandeko na bino tomba ya sima batu ba oyeba ite baliko ba mesani mengande ti bo servante de Dieu Paola mukolo bande mission bandeko na bo s'abonner kuna parce que azaya biso asa mwana na nzambe asunganga na vie pe aidanga na vie. Lelo oyo so pe na kufa te na kiboto babamba kanga wana nzete wana babolanga na butu wana parce que Saint-Esprit tchaki est déjà pembe nanga parce que ton yo aussi sa mission azo ba mama Rebeka na ngina si sa mission nanga parce que senga mawa pona misana kinaye parce que molimo yoka ye o misala nga alaki matate yoka ko misala nga te o bo biso to ko sa ki camarade yawa zo mona biso to sa ki camarade tinga na ki musala na ngai so bandi opesika ba respect ba valeur ka tika ngai bien bo bungisa batu zobona aki batata mais batata na esunginga pona so lobiko il était déterminé na bika mona pa na longoli ba mesh alobi lokola nzamba tie pembe na ngana kutosa ye yoka ba biso kaka muto oyepa na ngo tunga ndeti mama Rebeka edenga pona likambo nga bisaba pas de problème mais sala bu malembe pe
Pardon malembe mama malembe na kotika to Moïse ba bise longola sandala lobi malembe Yesu masiya na kotika parce que ngala banda koya banda kala je toi tinda ngana yaka na sandali na ngai yo loba likambo yelinga yo zo tinda ngobondo libisa maka makolongola sandali bato saka nzambe bino boliko to nzambe te je veux délivrance je veux que Dieu me délivre que Dieu me visite l'Éternel ozomona non ntongo moto aza na bato na loboko fo tosa ye mama quel que soit 5 ans tosa ye parce que molimo moto alobaki na ye nzambe alobi na ngai yebisa bana nga batika kotia vernis yo to babiti kota vernis na ndo tika malembe petit à petit ça veut dire tu oza na prête à délivrance te délivrance eza quoi baptême kosala ngo te mpona mbala ebele tonga nasali délivrance nanga nasali barepentance nanga cette femme là asungi nga na bafaso moko mais nazala lokola mwana na bande mokomosu kolala pongi te nazolela molimo aloba ne likambo mwa so ayebisi nga talika ero te naloba ne lobi mona mpe alobi no boye nazolela omona ye mosusu abiti kolela te tosala boye tobondela boye sala boye oyoka biso lelo koteya nga tanga bible pe te yanga na tikeli ota oyo tanga biso te yanga na Luc 23 siko na tangi Luc 23 na tangi Luc 23 siko ya vanda bisko nga na oyo zela oyo te yanga na oyoka yo obando te yata asisa bien ote moi bien lelo moi bien oyoka biso ote bi moi bien mais yo na dimension na te ya lisusu donc ubandeli so bibandela comprendre ubandeli lokola mwana mais bino te oza prête à délivrance moi prête à tika mèche te ou prête à délivrance moi prête à tika ba bijou te ndenge banga kuna bina landi kuna ba mama da sabi ba bijou ya mabena to sinanga pona bien salela kanzambe soki ye moko atiki ba bijou ça veut dire vraiment Dieu la nzamba lobeli na tiki so na yoki mama deni kuna mèche ya mape na tiki na se na zongeli simbi te na lobi simbi te na chiki nanga na okanga kitambala nanga bo est-ce que ezoza mabe te ata ona kanga kia na tourner bo ya noir wana bakanisi ya chapeau kitambala ozomona comme na kanga basuki na yebi neno na kanga kitambala nanga na bima te longi bien na kokoma pe na 100 foulard ata 100 foulard na kozala ata na 100 foulard ata 200 foulard po yango nde ko mesh nanga faut kozala nango sikoyo ba couleur nyonso po esunga wana babilambe banda kobala na obimaka bien somba ba foulard ya mike somba ya minene pe ya ba minene bando permettre obetaka ba midele boye moni okangi boye koto mosali mwa fante esali mwa jar moni nde wana na kangi yango vani na nsima na ye na ligne ya liboso nzoka chapeau abongo ezalaka ebimi lokola chapeau mais eza foulard zomona noir na lata ne lamba rouge wana eza foulard zomona changer bakabelo ya foulard yobi te nakoma bakitambala na ano prête te mais pourquoi tu cherches les délivrances na bato opesa baninga pasi ngala misali mwana mais yo lingi nzambe na nga salela yo mais yo yelanga uta traité ngana lokola ye mona mwana soda yebi te so technique soda na nini na vivre délivrance na nga tia yebisi nga na suko zaki déterminé ozaki prête à délivrance yango nzambe asaleli yo zomona parce que na bandi musala oyo na bato mosusu mpe me bazalaki prête à délivrance te bayokaki te me yo oyoki yango nzambe asaleli yo yango azali mpe kobondela mpo na ngai komipesa kolela nzambe mpo na ngai mpo nzambe asalelanga parce que azomona nga mpe nalingi nabika me koma yo olingi obika babiso kasala boye yo olobi te moni ngai nalingaka moni ngai oyo oyebisaka nke yo olingaka ngai na banda oloba te aza na bomoi na banda ofwaka te mpa na ye nando foka te me lelo nga na servante de Dieu ozomona lelo bino bobenga mosali me naza kofwaka te soki tu nazoloba kutu ba français nanga mabe azoloba obebisa français nanga nga na kokoma nzoba lokola yo te yo fokoma mayele lokola ngai fokola fo comprendre nga nde na omema bo fokoma mayele fo fongwama vino fo fongwama okoma mayele nga na kokita te na niveau na yo fokoma na niveau nanga okoma obebisa ba français na ngai ozomona siko yeba mutu aloba noke nga na kokoma zoba te me yo fokoma mayele oloba ni abenga zoba afinga zoba komi kitisi oyo kosala ozo oyebi diable ko na nzambe atalaka pe mutu oyo akopesa pe lobiko so boyebaka te mais quand il parlait ça na maman na zongi lokola mwana 5 ans baogangeli ozomona
na mikitisi ozomona esanga pasi te na mikitisi mona ya mo mpe na bengi ye aseki ozomona na bengi ya na ngai obi nini abia tobondela tozobondela wana tobondela wana tozozwa mpe nini badelivrance na biso aoka bisinga tala eloko boye esalami tala eloko boye esalami tala eloko boye esalami tala eloko boye esalami effectivement esalami omona oyebisanga kobanga te ngamo lelo na ozala na yo okanga ozala na ngabe ozala nalali mpe na butu boye na ndoto il était là à côté de moi malgré omoni nani nini te parce que Dieu nzambe nde buta loba kati na eloba na ye ozala na ye ozomona omona na kute mpe na bitumba aye mpe na tie loboko boye na libulu apesi pesanga loboko na pesi loboko na ndoto abimisi ngai ozomona na surtout mpe na bila lota ndoto mo babika na yebisa kona osala na nzambe mutati ndengai na obimiso na libulu ozomona molimo mosantu azalaki na ye me molimo mosantu moto azoloba na nga parce que ngai naolinga namema makambo na ndenge na nga zoba wana ntongo zoba eza tafinga zoba nazanga mayele te parce que j'étais mère de foyer azalaki komona bakapasité na nga me azoloba bongo parce que makambo spirituel so nazomema na kozanga mayele nakozwa bomoi te mpe azoyebisanga tala na vi fo tangaka oyo fo olandaka oyo tiaka ba oyo azolakisanga lokola mwana na mikitisi lokola mwana na makolo na ya mama ndenge mwana azalaka na se efase na longoli bomoto boyebi na ngaki nayebi mpo na nini nabika oyo yabika namona bolamu azoyebisa mama rebeka omoni ngai nde nazalaki nayaki na defo te na cicatrice te mais so nazwa cicatrice parce que nazalaki koyoka nzambe te so nandimaka nzambe to azalaki kobenga ngai me naza boye te me ngai namona naya kitoko na bia na misala na ovi na ngai metala osomona eza bato mosusu bayokaka bamiziki wana kutu te me yo olinga yango makasi oli kotika yango te parce que baparole ezalaka kuna wana oyo okei apo lobi o bafami bamari de nuit babari de nuit kasi biloko mosusu tozokende kozwa ngo na makambo wana nazalaki déterminé na misalaki mwana nasefasaki nazwi agi na nga na bwaki mpe nabiki bolamu ne lelo akomi servante esengo te boyoka lelo miso efungwami bazalaki kobetaka na ndoto kaka so na bilelo na loti ndoto babeti nga bia yo babetako kaka donc yo babeta ovandi pembeni nanga babetako yo kozwa eloko eza kati na ngai te donc bando ovandi kati na ngai donc ovandi pembeni na ngai ta eloko moko to yo ozwi kati na ngai naosanti kaka naza nga na nga faut aspirer eloko moko kati na ngai oyo kosungo na vie ozomona matisa vie de prière parce que ozwi te eloko te kati na nga ozomona azoyedenga mwana sambela yokanga boni donc nakome mpe lokola mwana nakobanga yokanga yo bondela bite naza poso bondela parce que lobi na ozala na o te ozomona lobi ozala yo moko lelo naokamba prière lelo naosambelisa bato ozomona parce que namitikaki mwana forme ngai asungi nga apesi nga oyo aza na makasi na ye lelo nakomi mpe soda akei aza esu na nga te me lelo nakomi kose défendre lelo mpe bato baye mpe pembeni akobai kosenga lisungi ya priere mpe nazosunga bango tout comme mpe yo mpo otelema na priere mpe okomi lisungi ya bato mosusu toza sauve pour sauver mais yo baoyebisa osala boye olobi malembe kopianga mpasi te mpo ngai koto nakendaki nasalaki mwana nazalaki malembe te soki oza prête ya délivrance te tika kopesa baninga mpasi soki oza prête kobandone oyo nzambe azoloba na yo te vino ya masumu vie ekobo oza sensible oza nano chéri no vivaka na ye na ekobo oza vie ya kotika mabe te oza prête kobandone te mpo na nzambe tika kopesa bato mpasi lelo soki oyoki nga mpo na misalaki bebe soki ozoyeba te soki oyoki nga mpo na bisalaki mwana nga moya mona benge na bi na vivre na bomboni pembeni oyoka ye azoseka ngai ozomona mpo na bolamu na yo mpe motu soki azolukela o délivrance babombelaka eloko te parce que ye moto aosambela mpo na yo ekomi na moma mo nzambe azwa koluka nga mwana bimi bonakisa bakusi telefone bakangi mena na charge telefone ekata echarge omona ntongo oyo obenga nga mpo abi nzambe ayaki koluka oye moko nga bi alobi nini naolobela o te nalobela mpo nini nga naza porte parole na ozalaki te donc vie na ndo vivre yango wana donc funa azalaka présente abengaka mama abeka tozosambela yokanga ata na ndosala elo natiki nazala déjà ka prête ozomona tomata prière tobondela tobondela bongo bino bato bolekisaka ba ere ya losambo mpa na ye kosimba te o neti batie prière 23 nde tobanda otya 0 r so na 0 r traite abengaleka
ozomona molimo mosantu azalaki au rendez-vous molimo mosantu azalaka l'air arespecta l'air nga badésordre wana mpa na ngai te ozomona nazalaki boye donc esengeli nakoma droit mpona bika bolamu na nzambe nake sambela esika alobi place oke sambela wana mema ngai nakende kuna nake tala so bana nzambe asolo nake kwa biyo bilukaluka nzambe aza te ozomona bagroupe bokenda kokota bisika mosusu nzambe azalaka te oyo ayaka wana satan ozomona nde namoni satan azoteya na eglize babetaka yo mpo obanda kobeta oyoki sambelaka mingi oyoki kotya susi te un jour soki olo okomi makasi oyebisa nzambe azongisa bato nyonso banda otuta bango azopesanga makasi me parceke na misalaki mwana yo ndenge nini yo ozobenga nga nasungu mpo na lobiko ozwa délivrance na ede yo me nalobi tika eloko boye olobi na nga omoni mama bika malembe petit à petit na wana kotika te oza na prête à délivrance te botika baninga kimia mutu aza déterminé na losambo ayokaka mutu Moïse bande koyoka ye soki moninga biso sala bonjokisa mpona bolamu na yo parce que molimo mosantu abengi biso mpo tobikisa mpo biso mpe tobiki ozomona apres ngai mpe ndenge basalaki ngai na kosunga yo mpe osala bongo mpo bika bolamu na nzambe me koma yo komi na tour na yo ozoa kondimisa ngai eloko nga kutu na ndimaki te omonaka na benga na ngai yo te po yo lingi nde omema nga me ngai nalingi namema yo yo lingi omema nga ngai epa servante nena mitikaki bamema nga epa basali na ye bakotianga ba 7 jours à sec na bitika bamema ngai ozomona abi 7 jours à sec abi mama na abi sec papa na okoka te mpona ni parce que yo milimo ya kati no fo etika yo esprit mabe fo akabwana yo 7 jours à sec otosi biso aka so babigene bamo mutu abandi otombola bakisi yo ozoyeba te nzambe aza likolo bakisi yo ozoyeba te ke elobi nzambe so nayebi te boya olobaki alingi abomisa bato pado bino bobalolaka makambo mpo omona mpe mutu aza banio mwasi na aza baniongo na saint discote comme bato mosusu bazala na media omona basi na bao bakotikoti baniongo bango baye kofinga baninga mpo bavie ekota bafuta bango mbongo nde bafuta baniongo batape ya basi na bao bakende odefa na saint discote bakokwelanga balelanga mbongo ozomona me nzambe oyo ozosambela aza na makoki ya kokangola wana bamaladi nyonso aza na makoki ya kobikisa wana bamaladi nyonso ozolanda sala oyo nzambe azolinga bosala lokola ye moko alobi tosala bo tosala ozomona bilonge mabe yango nga nayeba te obino bozomimona boza mabe so natiki na foine so natiki na bebe okoli nde okoli jusqu'à ozoluka ozomona ke soki olongoli maquillage olongi mokolo ekobima okoli deja tikalaka bongo ye mpe amema oyo banda bomwana ti alobaki ti okoma mobange omema suki ya pembe soki oyo ozoboya suki ya pembe ndeni ata ofiniki yango ebima kaka ebima kaka ozomona tokola ata bilonge bebi tozokola ozomoboba Moïse basavente bazalika bilonge kaka kitoko bogare no babemaki mpe ozomona efanaki mpe tozokola fu botyango tozokola kolukaka tobendaka na makanisi no na mwana 14 non tozokola botosa mpo biso mpe totosaki tokomi basali badon spirituel eza kati na bino mpo esekwa mpo ebima fu bino mpe botosa lokola bino bolingi na bino kotosa te bolingi na bino kosala oyo baninga bazoloba te bosala mpo bomona loboko ya nzambe etali bino tala nga nalobi nalandaki kuna na kolanda nalandaki kuna nini mato eza mabe biloko ya mato eza mabe nde nalande pa mama dasa naye kolala mpe naye komona moni elo ya lito ya monene ya section boye mais sikoyo ezanga na lito sikoyo na lito yango mpo esalanga ezosalanga lokola ezoswanga boye esanga boye lokola ya mfutima na ndoto nalongoli yango boye omoni to mosusu nzambe aloba longola eloko ya litoi akonfirme ka nini oyo message nazwaki mpa mosali na ye ozolanda c'est ça soki oyoki eloko mpona foi na yo mpona kondima na yo loko ememelo mpe eloko te otiki na yo te biloko yango totiaki na nzoto ebendeli biso bato me bato yango tovivre na bango bavi nini eza baninga mosusu bamoni bolamu ya mama me yo na ngai vraiment yo oza moto boya kotosa nzambe vraiment yo oza mpena moto obanga nzambe te toza sansa kobanga ya kotosa ye basakanaka na ye te yo ozoluka rando na nzambe na komatisa mafuta nzambe sikoyo na binzambe tala bana no bali kotosa te baoluka rando olakisa bango rando
yo kokarando na nzambe omona Satan akokarando na nzambe babwaka ye babwaka ye ozomona soki ozotosa nzambe te eza kutu mabe makasi akopesa mokongo so apesa mokongo nde omonaka basirene des eaux bamari de nu batomboki bayema be bamoni mpe oyo atula mosu ya zaza biso nde toabo toyema mpe parceke nzambe alongwe tika nzambe avanda kati na yo tika nzambe asala mosala alingi asala na bomoi na yo tika nzambe amema oyo na nzela oyo azokende na yo moni tosa kotosa eleki mbeka tosa misala mwana mikitisa ngai na mikitisa ekuti na babengana na versa mama na ngai yokanga papa yoka Rebeka yo deja obota bala ngala na boti te mobali na ngai toboti te mpona oyo mpe lokumu bo mpona ni respect anopesa bango ye lokwa alingaka nde balokumu te okaka alongwa kuna yo na bala ngana na boti te okobengaka nga mama opesaka lokumu bo yo deja obotanga vitezaka mama bobongisaka bato na balokumu na bino ozomona mpona nde na sefase na nga natie mama natie yaya natie nyonso mpona nga soki oyebi te ozomona amona azoloba nzambe alobelanga oka yo Rebeka otika makambo wana mpona nini nzambe abandaki koutilize puissamment mpona délivrance daga omona tikanga na pema na akafatike na mosusu ozomona yo olingi basambela mpona yo basungo na losambo moninga alobi ndeti eloko otie wana efungolaka baporte nga mona lali na butu bazoyebisanga ntango naluka délivrance baloba tiaka belo te tiaka belo mpona nini atia yango mpo efungolela bango porte bakota siko lokola natikali bongo nde nzambe akela ngai basepeli te bazomona mpona tosi nzambe basepeli te bazotindanga tiaka belo batindi mpe na baninga na bango nzoka baninga bazalaki pembeni nanga baoloba nanga Rebeka obebi boye kozwa mobali ndenge nini na bakitambala boye michiki kaka boye Rebeka michiki kaka boye yayo michiki ngozwa mobali ndenge nini fozalaka na bakabelo fozwa mobali fozalaka na bameshe fozala na mobali fotiaka bacrayon fotiaka bamake-up fozwa mobali ozomona yo mpo osani obien donc elongi ekominga mabe mpena mpona zwa mobali fuka bakabelo na tio obi esimbi te ozomona eloko deja so molimo mosantu alongoli yo degu nango ate otia yango ozomona kaka désobéissance wana okomomona ke oluka baproblème na molimo mosantu okotia mal à l'aise nango okolongola kokaka tala lelo nakomi na moto bakitambala nga mpona ngai esimbi nango nga mpe eza nango mabe te totosa nga mpona nazwa délivrance natosaka basali ya nzambe ya mibali nazwi délivrance na nga mpona makambo ya ministère na ngai nzambe akangola nga do na ngai esekwa makambo lelo nzambe bima lelo nde nakoma okamba priere boye nazalaki kokoka te servante na témoin soki alobi yosambelanga na tiki mona akati telefone okanga nzambe bongo ata omona ko nalingi nango okamba te nayebi nanga te yeka akati telefone me nzoka banda osala bongo mpona azala forme nayeba me tala lelo nga mpe nakomi nakosene bino priere bokoyeba ndenge akodefendre bozokoma basoda kati na kolobi baguerrier awa nde échafaudage ya priere ngai ozomona me soki amemaki ngai ndenge nga mpe nalingaki nakende na ye malembe pandaki ye aza na ta na ye mpona kopesa délivrance aza na mission mpo akesala mpe pa place mosusu soki ngai nakangaki malembe tolingaki tosuka na ye wapi me fo ozala détermine yoka ye tosa ye mpo nzambe atie ye ozomona mpe esili nzambe alobi na nga soki mama Paola asisi mission na ye ngai nakozwa rele wana molimo mosantu alobai na ngai nakozwa rele lelo molimo mosantu atia mpe bato na ye pembeni na ngai ozomona bakomi kotinda yebisa ya banda mosala ngai na sikoyo nazobana obanda mosala ndenge nini na place kolala te nano hotel eza condition malamu te lokola mpe komelenga obstacle banoya na message yango basali ya nzambe baservante na ye oyoka balobi sava papa mwana no mpe akovanda esika wana te aofete mpe place wana te ye kombono na monoko akevanda esika wana nzambe nde mpe ekolobelanga nazopesa kasi ndako nde mpe apesinga ndako nazovanda oyo esengo te esengo oyo esengo yo bombaka témoignage ya nzambe yo bombaka batémoignage na molongo ya bato bazwa ngolu na nzambe nakoki owangana te naza na kati otémoinaka nzambe te bobanga mpo wani mpo balobi bakozwa témoignage babaloli yango na bamali bakoma ofinga bino ndeti se Rebeka ndumba se Rebeka azalaka ndoki se Rebeka ndoki monene sikoyo yo obanga otémoigne nzambe mpo baofingo ndoki yo ozobanga otémoigne nzambe mpo bakango nganga yo ozobanga otémoigne nzambe mpo babengo ndumba yango yo obangaka donc yo olingi osauve valeur na yo tika lokumu ya nzambe ezala na se
ngai témoignage na fu beaucoup misaka nzambe pona la kai soni nanga lokumu na ye azwa kembo lokona ko perdre nanga ba nyonso wana pona nzambe na yebi ke na ko trouver ngo un jour soki na se na moi te mais pas na ye aza juste pe fidèle atikala na nyonga mutu te ozomona ata bafinga lobi ata basasinga lobi basasa bakocha mbongo yaya bafuta baniongo bakari ya ba groupe na bango mais ngai na yebi ona koloba na nzambe omona pe okosala bana tango wana mais kobomba litata olia nzambe te po yango nezo édifier su pe baninga musu bazwa makasi bayeba nzambe susu bien balamuka lisu na losambo yosko zobomba pena na nzia no bato kombe bakobika bino mo bozobenga nga bozoloba ke a témoignage édifier biso a témoignage na Rebecca elaxi biso ke nzambe asalaka nzambe azali na bomoi asaleli asalela penga siko omoni témoignage ya vino ndenge pe bato bakoloba baobenga o ah servante de Dieu nzamba pambola yo témoignage na nzamba restaurer vina so yo lingo telema te yo vandika wana na biloko nyonso eza na kati ba don spirituel yo kangi yango ozomona pona ni po lingi via musique olingi via loyenge olingi via mibale ya na suka te vie kobo eza na suka te sentiment soki ya quelques minutes obebisi bonzambe na yo yo telema na losambo biso nyonso tosala mabe biso nyonso repentance tomi petola la makila na ye rendez-vous 3 jours biso nyonso toluka nzambe molimo mosantu alobaki eza ta na ye tosenga badon spirituel esekwa so nzambe azobenga bino bana basi ça veut dire ayebi tosala mabe ebele tosala makambo ebele ya mabe molimo alingi tomipetola ye tomipetola mpo akoverse na ye molimo na ye na bandumba te na banganga kisi te na bamarabu te ozomona na bekobiste te molimo akoverse molimo na ye na bato bazoluka ye na bosolo baobanga ye baluka délivrance to bazwi délivrance avec se molimo na ye yango moni bafi bakoprophétise bana mike bakosalela nzambe bamikolo bakolota bandoto me bamikolo yango misu baaki ndoki fu batikaki ndoki neti bamama mosusu bazoya me baza na bakisi na bona bandoki na bona baoyaka place bana nzambe baza yango na makambo ezoya ekomema bato ebele bokamwa te bakretien bakufi non to nzambe ayebisi ngai na liwe kokota meme na église kokota na église oyo aye te bato bakenda mpa nzambe wana bandoki oyo bazovute bana na ye bino bomona bango basere bino bomona bango bafrère nzoko bato akisi bato mabe nzambe ozwa bango ozomona tobanga te mpona niveau kongo nzambe moto akojutifie biso saint esprit na lobi na biso lelo te ozomona lelo te poso lelo tobi tozana ebele en vrac en désordre ozomona mais lobi nzambe akotalisa baoyo aye ya solo ozomona botosa nzambe tokati wana video se Rebecca soki azwaki délivrance tosuka awa ezali parce que atosaki parce que ayokaki parce que andimaki bato mosusu bakomoyelaka moninga mwasi adomine yo moninga mwasi afina yo nga bina finana mpona lobiko nanga na finani ozomona mpona lobiko nanga Rebecca na tie na se ozomona moko mosusu nakanisela ekutu mabe mwikataki ka ndenge bana otraite nga bongo na vana bisia likambo nini yango yo ser mobimba omemanga bamakambo makasi makasi boye na milobeli mabe pandaki na ndako na ye azolela mai na miso mpo nzambe akangola nga nzambe molimo mosato ayoka oyo molimo mosato ayebisaka nini yo Rebecca kende kokonfese makambo oyo okanisi wana baservante de Dieu mpe kende esenga ye pardon loba nyonso mpe ya kobondela mpa na yo ayepesanga liloba na ye na Job nde Job abondela ye mpona basali ne mpe nzambe ayoka losambo na ye akangoli bato wana mama oyebi nake soni moto alingaka yo moto abondela mpona yo moto azolinga bolamu na yo nakaniseli ye mabe siko batindi oke elobela ye comme nga mpe yaya nga likamba pardon mboka na ngai yaya omoni nga ata moto mo abimi Rebecca afingaka ngai yaya boyoka émission yaya limbisa ngai afingaka otaki epai nakoma mwana nzambe oye koluka nga limbisa ngai tosenga pardon nga pardon nde mboka na nga mpona ezwili yango mapamboli mpe nazwili yango lobiko so boyebi te moto amikitisaka nzambe asalelaka apambolaka yango balobi na ngai nazalaki ntina te natanga te nayebi eloko te metala nzambe akomisi nga molobi ne ata na vandi na nga na baverse te vi na nga moko verse mpe ezoedifie bato mosusu ozomona bozolanda me baverse oyo yaya natangaka atanela témoignage boyoki ya nakoma pose makambo eza ebele nde bomona nga nakoma pose donc nzambe aosepelisa bino bokamwa kaka
boza na foi osomona bobondela mpona ngai ok. Nani oyo nakeyebisa servante na ye nabitala nayelisengo bolimbisa binini yo ngai nakaniselaki yo mabe omoni eza botande nakanisaki tande nalobaki tande napasaki molimo abisa mabe na osenga o pardon comme so bondela mpona ngai asisi asieki abondeli mpona ngai aleli mpe nzambe abondeli alongoli malédiction mpo ya mosala ya nzambe opeshe ozomona pardon fungolelaka moto baporte ememelaka bato lipamboli komikitisa yango mona basali ya nzambe mosusu bamikitisaka te mpo bakomi banga mbongo bakomi eleve ya dignité nzoka na pardon kutu eza bien makasi nzambe ofungolelo baporte komikitisa oyo kosefase nzambe akotombola oyo bwana na nzambe fu boza bato komikitisa wana nde eza bongo nzambe amikitisaki boyoki bozolanda ngai bien do tomikitisa tosefase nzambe azwa lokumu tosuka tobeba miniti ebele te bia tokomi 1 heure de temps nzambe apambola bino nalobi to tozoluka délivrance boyokaka mpe boyokaka soki omoni oza prete te tosambela kaka sambela na yo mais oyo ekomi ke osungana nazwa délivrance soki babiso tikatika parce que nzambe namona Moïse koto insista te longola sandale mpo wana longola sandale ozomona mayanje eza awa donc poussière azelo ekotaka mayanje no nzambe apambola bino nzambe azala na bino pepe de sio abakisela bino ya mingi ya nzambe azala na biso nyonso asalisa biso akangola biso asunganga mpe donc lisungi na ye eza malamu naza nango mpena mpe besoin moni nzambe asalisa biso nyonso toza bana na ye toza na posa bénédiction na ye moto akoma aza te moto ayeba ebele aza te yo kosalisa ngai ya kosalisa ye ya kosunga ye donc c'était ça donc oyo eza malamu na monimo mosantu tozala na bolingo ya solo ya sincere na motema mpe toluka kimia na bato nyonso mpe topardonne tofongola bato na mitema donc tozala libre to tobondela ye akoyoka losambo bana nga baolukanga malgré nyonso baosala bango ya mabe me bana nga baolukanga na bosolo nzambe apambola bino abakisela bino ya mingi soki likambo moko nalingaki nasilisaki te pension wana yo obengi ngai natiaki nimero obengi ngai soki na video natie nimero te tala banimero wana elandi na ba 12 13 14 omona natiaki nimero na nga benga ngai eloba ntongo oya na émission olingo banda silisela biso pension na onote yango na onote wana banda onote mpe mamunaka ye oyo nzambe atinga tia namona nde kotiaka boye akonga mpe nawumela na kotanga yanga mpona tanga nawumela omona nde baninga bamisala mbangu ngai azala mbangu te ngai mpona tanga natanga ya malembe moni natanga ya malembe mpona comprendre soki otina comprendre wana mona likambo nga mona komaki mibalukeli ngai mpona comprendre lisusu komozwanga ta omoni c'était ça donc nde naza awa ezaka saint esprit comme ye moko alingi nga na témoigner nasunga bino na eloko moko mpo lobi okozwa mpe moko mpa moninga mosusu moko moninga mosusu osangisi esungi yo na vie esalisi yo nde navandi na lisungi ya molimo mosantu navandi na nga moko te so na nga moko bandeko kifwa donc nzambe apambola bino nzambe azala na bino nzambe asunga bino bao bamipesi bao bakotika bao bakolanda nzambe bao bakotosa nzambe apambola bino bai